Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza ya Congo. Merci na balandino sobo mesana kolanda le king de la presse, Edino image mopandisa monene na mboka. Ndeka na epsa bino ke kisalu se banda kika kandingi moko mukonza mboka loba ki kisalu me banda. Biso biso bande musala. Alors lelo na yambili bino mama Christiana Kwasa za mama moko oyo tanto kutana na ba Paris wana so to koleka mama Christiana Kwasa te so to moni photo da ça photo to tele msaka mandoki ya caméra il faut to filmer alo bata moi lilo ba moko ça la biso plaisir makasi peut-être ya ba ngote ke so to moni présence na ye et ça la biso plaisir non yango leo na yambi sur na plateau to solani moi muke masolo ya Kondo Joski qui a beaucoup ta asile ko tiga biso donc pour na ke musika te mama Christiana mbote mama mbote di loba moi muke makasi mama pe ngongolo terme za rapé ezalaka moi muke faible mais quand le moment makasi pour ça moi bien mama mbote di no image na moni pe nous mono bien te nini souci ni kaka souci avec Joski oui mawaka wana pe vient na biso oui ba ki non ndini. Bon, naïva vieux jusqu'y, on a comme qui moi grande jeune fille, n'a pas 25 ans, 26 ans. Bon, n'a pas d'ailleurs côté ok jazz, n'a 1, 2, 3 maman Kouloutou, azaki vieux et puis moi si naïe oh yasuka bazar, azaki pire sœur n'a confiance na yolo. Donc na ozala mingi na ye na mosini so pe na komi na oke jazz viso amoningaka petit sende ni donc azaki ya moko très gentil donc yango wana omoni toujours na ba souvenir na ye nzembo nini moko oyo soko yo kiongo pende sala ko bien makasi soko yembela biso pango to yo kana mamuke po to ebike yo po yemba buzaka na couple na kunzila muzika nzembo na ngai mingi aki bisengami okoyi mama mukete yoka na yebi nde babandela ngo ata refrain ata place yo moni kokoyemba ego nanga papa perio na lukana bomanza to na koyingana bangi makambo na koyemba na kolela basusi donc aki banzembo zakini ba momi abeta biso ba Sandra ba momi kama tanzo tonanga tie yango so banzembo ebele na ok jazz asala banzembo ebele donc il n'y a rien à dire donc na ebité na ozanga ba mwa kolova. Alors maman Christiana Kwasa elo monga zo déranger mémoire na ngamuke par rapport nazo mona ndire na poto awa matanga ya kulutu na biso ezati te matanga ezate parce que vieux jusqu'à kufi na moment tous en confinement oui en plus si go mutu to azobanga malade ezali pour ba regrouper batou mutu ko regrouper batou aux en a problème parce que on a suivi ce qui police aye ba koloba nani tasai responsable ya likambo donc epesa mobulu car ndenge pe to perdre baninga muso bakufaki to moni bango te badai pe salama kite donc ezaka kanete ya vieux Joski mais na mitema tozolela bozolela siko entre bino na bino mama Christiana Kwasa Pepe Akunji ma copine Fernande maman Mélanie boza mwa mingi est-ce que bashaki watunda na musisimbi na baleki na bino pe ba musiki poto na poto Neli Musei, Nana Lutula, alors Balusia Sasa, Mami, José Congolo. Alors, ma pose au kere. Alors, Bojuta likanicité ya kusala ata moi place moko boye po na kolela ko kanta su mémoire ya Joski. Bon, ngaki e salama. Oui. Mais totuna ki ba vie ya mikolo, ba lobaki na biso non tozela.
pour vieux Makoso azali oui ba vieux Michelino bazali il y a vieux Omokonzi Niboma président Niboma il y a président oui il y a se charger à ça ba yebande ba organiser pour ba lukata jour moko ezala mémoire ne so ba sala enterrement ba luka moi ba place moko ba ko mona bato ba ko ya to fanda to solo la bon na éviter pour na ba cotisation pe bato musu na kati bazo sala et utawa après kende kin bon biso tout peut participer parce que pour na vie tu obligé ba noko lando sele la forêt bazo sala oui ba vie maglise bango tout ba sala pour ba soutenir bongo ki na kin bon célèbre Adi Londolé ba journaliste bazali bino tout bozali yo dit une image Adi Londolé JP Ali vient à biso Lolo Swami président Jamolaï azali César Ngadi donc ya Willy Kunda bino nyonso tout bozali donc eza événement moko tozana passe valé vie wana ba lele non nerf mais ozomona makamozo kendeli même na niveau Kinshasa c'est lokozo lekelanga niveau kini lokola bango kuna ko finalement des makasi neti ate bakwa ça table loko mendo ozomona ngone eloko zati ya tozo comprendre to yeba te organisation ya ba musicien na biso na kini tozo bebisa ba musicien bake na bango Côte d'Ivoire kolela ndeko na biso Côte d'Ivoire ole ba penser aussi na bato bake belete bato bake kandam mais président Josa azana kini yem tazalo kwa président siko pour la présidence Josa webite soki li cantine na zui bon to éviter wana soki za bango kuna peut-être ba s'organiser toujours alors bino na poto siko organisation ndeni biso toza eloko to start tozo zela ba vie makoso ba loba bango na ba vie utamai ba vie ni pour mon président ba musicien pour dimanche passé na Caribou variété bataki moi extrême ko ya matanga esikani ni ba sangana ki pona ko joa décision na liwa ya Joski ki ambukuta elekaki na Caribou variété Olanda ki monté na mona ki le awa na poto na mona ki ba Vejuna na mona ki ba Olivier Chimanga wana basalaki wana ba vie basalaki c'est pas fait Caber non basalaki pas vie Caber bakutana ki kuna mwa ndamba bato ba solola ba organiser ba yeba eloko ni ba kosala donc ya mona tozo zela kaka tozo suite pas vie Caber na ba vie ya Mélanie ba vie ne surtout ba uta mai tu bazato yeba ndeni toza tozala mawa mutende to fanda si alors le ballon a souke kozani na communauté na biso ya diaspora bon pour la communauté ya diaspora bo sala tout bo fungola maboko vie na biso Joski azalaki leader munene na kati ya mboko bo sala tout ba melomani bana ya Congo Kinshasa Brazzaville Mututu oya yengaki musique ya vie Joski ya mbukuta bo luka solution moi muke bo mona ba vie Kaber ba vie Joski bato bazana ba kaye ba vie Niboma ba utamai ba vie Makoso na bato baza ko symboliste pour na vie bo pesa bambongo po bakoka ko kunda vie honneur Mama Wiva bon Mama Wiva ngana ko kota na oyebi programme te soki osala te na ndimite wana ya makambo ya privé biso tozosala mpona vie na biso ke makambo intimité na bango eza na kati ya pasi ya vie te merci na bandeko nyonso bouti kolanda mwa interview oyo par rapport ya liwa ya Kulutu Joski ki ambuku tatikaki biso mama Christiana Kwasa a expliqué nyonso tozela kaka yo simba ninga lobi na yebi ke président Fatia kotika te président Fatia za mwana Kenya ape mwana poto aza osala pe makambo akunda Joski honneur papa président to sengi yo biso ba mama Paris to sengi yo papa président mokonzi mboka Fachi kundela biso papa Joski ndeko kundaki bato nyonso honneur abinisi biso peuple congolais na mboka wana na monde entier ya africain donc aza mutu moko bokunda ye honneur ndenge bokundaki pe papa mama Denise kotika biso te yo za mama bana mama solo ana papa
sala boye nayebi ko omona mission ma Denise ngai ndeko no Christian akwasa tosengi nazoloba mpona bamama nyonso ya poto mpona bamama nyonso baza na monde entier ya poto bazolela mpona vie Joski bokunda vie wana na honneur asali mingi mpona mboka Congo tozotala bino mama kotika te mama topesi nyonso na maboko no mama Denise merci dernièrement lokola tozolela mpona vie Joski nasengi hommage susu na ba oyo bakende oyo batiki biso moto lokola vie mbaki malabuka vie kaka oyo okei même pas 2 mois moto na yo Joski alandi yo en tout cas ezali mpasi so tokanisi na soirée ya vie Jimmy Mukelenge oyo asalaki hommage ya vie Joski tozalaki wana vie ya leli totiela bango mpe image wana tomona nde oza kobina nokolanda sele bafora ya tie 2000 euro apesi na ya solo wana na enveloppe ola donc esalaki biso emotion vie kuta azolela yango wana eza pasi merci vie Jimmy Mukelenge totikali na souvenir na yo osalaki on hommage wana tokanisa bapapa Lengos Mosengo na Château Rouge Loris nanga la congolaise baze bele babebe mbo bakende donc papi kanza na biso na Saint-Denis Trien Mukiadi bakendi bato ebele basika boole bauti okende kala te awatiki biso susu ya marti so akei na JC Katanga donc tozoyeba sundika koloba te bakei ebele nusu moyen na tanga te po so dobi to tanga eleki mingi baleki ebele ndeko na mobali pe aviva la musique Jojo bayinga ucho tika biso ka Jojo auto kende petit na biso Jojo que son âme repose à paix ya bango nyonso parce que na penza ba ya GG Kalonda vient nanga akufi pe donc ma trop nzamba batela merci to lela na ba o bazolela merci bye Edino yoza fin mutaliki wazate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image banza sango ya Congo